Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo toyebi ete bozali ebele mpona kolanda ba émission na biso oyo tobombeli bino mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali kopesa message ya bana ya Allemagne to Bundes na bakonzi ya Congo pe bazali kosenga ete message oyo tozali kopesa ekende directement epai ya président de la République Joseph Kabila le rais pe ameka kozwela bango solution po ete bamoni nzela mosusu bakoki kolekela te mpona basiba lelaki depuis mikolo ebele pe tosengaki na bakonzi oyo bazali responsable ya makambo yango kasi tomoni ete bandeko yango balobi ete bazali kozwa kaka solution te yango ete basengi tosala émission oyo mpona kosenga directement na le rais to Joseph Kabila akoka kotala problème na bango. Bandeko babolingo tokoyebisa na bakonzi ya Congo plus précisément na Joseph Kabila le rais bato nyonso oyo bazali awa na poto to bakongole nyonso oyo bazali na poto ezali bango nyonso te nde bomonaka bakendeke kotelema liboso ya kamera mpona kofinga Joseph Kabila to bakonzi ya Congo. Boyebaka yango ete ezali na bakongole ebele pe oyo bazali na poto awa oyo bazali kosupporter le rais pe gouvernement na ye pe bazali quand même kolinga ete batia pe maboko po ete mboka ekende liboso po bamoni mosala oyo Joseph Kabila na gouvernement na ye bazali kosala ezali malamu mingi. Mais na minute oyo bakongole ya Allemagne basengi na le rais Joseph Kabila Kabange kaka seli kambo moko balobi basengi ebele te me basengi kaka seli kambo moko na message na biso oyo batindaki na oyo etali baadresaki yango na Joseph Kabila Kabange le rais. Problème na bango ezali nini? Problème na bango ezali boye. Balobi ete Monsieur le Président de la République Joseph Kabila Kabange bana ya Allemagne to bakongolais oyo bazali na Allemagne balobi toyebisa yo boye bango ndenge bazali awa na Europe to na mboka Allemagne botikala koyoka mokolo moko te bana ya Allemagne
bazali kosala mobulu na makambo oyo etali ete kofinga bakonzi ya Congo, kofinga président de la République, pe koloba n'importe quoi na kombo ya bakonzi ya Congo. Bana ya Allemagne balobi ete bango bazali komene vi na bango normal po ete tant oyo bato mosusu bazali kokende kofinga président de la République pe bakonzi ya Congo, na moment wana bango bazali na mosala, bazali kosala, baza kutu na ta ya ba distraction wana te. Mais balobi eloko moko etungisi bango makasi oyo lelo ndenge tozali koloba ete bato ebele awa na Allemagne misala na bango ebebi pe makambo yango tolobelaka yango tosengaka meme na bakonzi ya Congo, mais tomoni ete bakonzi ya Congo on dirait bakangelaki bandeko yango matoi pe balingi kutu ko réagir te. Yango na baye na problème na yango lisusu balobi ete tomeka kotinda maloba epai ya président de la République po ete ayeba eloko nini bana ya Congo na Allemagne bazali kolela. Premier point, Congolais et Allemagne balobi boye. Président Joseph Kabila, soki tango totalaki na ba image ya Lingala facile, tomoni ndenge otindaki avion mobimba kuna na Libye, tango ba problème ekweyaki, otindaki ete po ekende ko sauver ba peuple congolais to ba diaspora congolaise oyo bavandi kuna na Libye po bazwa bango ezongisa bango na mboka. Parce que olakisaki amour pe bolingo oyo ozali na yango envers peuple na yo. Ezali malamu po ete mokonzi fo azala bongo. Alors bana ya Allemagne balobi boy, soki bazali komona ba geste na yo ozali kosala pona ba peuple oyo bazali bisika mosusu bazali komona mona pe bilili ezali kolakisa ba preuve ezali, alors pourquoi pas bango pe bakoleka na nzela na yo po ete basenga lisungi na ba problème oyo ezali kotungisa bango. Alors problème ango ezali nini? Problème ango ezali ete bandeko ebele ya ba Congolais en Allemagne ebele ba perdre misala na bango, ebele ba perdre misala na bango pona nini? Ezali kaka pona likambo oyo ya passeport. Bana ya Congo oyo bazali en Allemagne basali saka ba passeport na bango na ambassade ya Allemagne na Berlin année passée. Na message oyo bandeko bakomeli biso ba misusu basali saki yango na mois d'août ya année passée, ba mosusu na mois de septembre, pe ba mosusu na mois d'octobre, pe ba mosusu même na mois de novembre, décembre ndenge bakomi awa. Mais eloko bakamwe balobi ete depuis basali sa ba passeport pe bafuta bambongo na bango au grand complet, eloko ambassade epesa bango kaka ba souche oyo ezali na ba numéro peti lelo ambassade apesaka bango suite te. Balobi ete koma kaka soko obengi o mutu aza na Congo akoya okomona bapesi date, tango data yango ekokoka bato yango babengi o mutu yango azwaki problème moyen lisusu eza te, kokosakosa kaka bango. Makambo nyonso to bazali koyebisa na ba Congolais lokuta na lokuta ba promesse okokende kuna ndenge
osalisa passeport na yo balobi ete dans 3 mois okozwa passeport na yo soki 3 mois ekoki ba explication ekomi ebele balobi ete bato mosusu basali une année ba passeport bazali kozwa te alors na minute oyo président de la république papa Joseph Kabila ba congolais ya Allemagne bazali na kati na kolela po ete ebele misala na bango ebebi moyen basala misala eza te po ete ba passeport eza te moyen ba renouveler ba séjour na bango ezali te ba oyo babandaki kozwa en Allemagne 5 ans moyen bapesa bango 5 ans eza te po ete passeport eza te po ete ba allemand bazali vraiment exigeant koleka même bato oyo mosusu bazali na Belgique to na France allemand soki alobi i ekotikala kaka i achangeaka yango te bato ebele ndenge tozali koloba wa misala na bango ebebi yango wana bakongolais ya Allemagne balobi ete papa Joseph Kabila le rais bazali kotuna na yo tango bato mosusu bazali kosala mobulu kofinga bakonzi ya Congo tango bazali kofinga bakonzi ya Congo bana ya Allemagne bango bazali na bamisala bazali kosala bazali kutuna kati na makambo wana te alors bazali kotuna lelo oyo misala na bango ebebi pona kaka ba passeport oyo bakendeki kosalisa na ambassade ezalaki mpe ya ofele te balobi bafutaki bambongo na moto nyonso tu 200 €. Lelo misala na bango ebebi bazali kotuna donc bozali kotinda bango mpe babima na balabala babanda kosala makambo ya kikulu na ndenge ba oyo mosusu bazali kobenga soi-disant ba combattant ndenge bazali kobima liboso kofinga bakonzi na bakamera koloba n'importe quoi bato oyo Allemagne bakongolais Allemagne batuni est-ce que bino mpe bozali kotinda bango na kati na mosala wana mpo babima liboso babanda koloba n'importe quoi mpo lobilobi boyoka ete botala bakombatali mosusu babimi na Allemagne botala makambo bazali koloba yango wana basengi na Joseph Kabila le rais soki okoki kosala le possible ozwela bango solution bandeko bakongolais oyo bapasseport na bango nano bazwi te baza plus de 500 personnes oyo basalisa bapasseport ti lelo solution ya malonga ezali te 3 mois oyo bapesaka bato soki balobi na yo 3 mois wana nde ezali une année ou bien 2 ans ou bien 3 ans yango wana basengi na yo moko président de la république papa Joseph Kabila meka kotalela bakongolais oyo ya Allemagne kana bango po ete bango balobi ete bango bazali na makambo ya mobulu te bango bafingaka moto te bango basalaka mosala na bango na motoki na bango batalaka kutu makambo te ko baloba ete ya mokonzi boye asalaki boye mais lelo oyo makambo oyo ambassade ya Congo bandi kosala on dirait bazali kotinda indirectement ke bato nyonso bakoma bakuluna